Merci les amis de Poto na Poto, les amis de partout dans le monde, Balobi, Poto Mobimba. Donc, rendez-vous moko bo mesana kozela vraiment ndenge zalaka ba parler après ba stress, après ba boulot, après ba caillou, après ba bureau, après misala tout bo sala na ba poto wana rendez-vous na bino yango yo www.potonapoto.com. Mon boss Lamine Donvo que je salue en passant. Bana Poto Mobimba, dans le Poto Mobimba, on a Amérique, Europe, Asie, Océanie, Afrique, dans les pays tout, vous allez brancher na poto. Lelo ya boezalate et salamate, il faut zalara bisoto salango pour que ma mangue zala ninge zalara. Donc ya boenan tout monate. Oya ko contredire nga sala paix. Donc ya boezalate la mine d'ovo, papa Mosako linankolo. Ndezala kaka ya boye ezalate donc bokozala surpris ya komona eloko ya boye salama vraiment na kati ya poto na poto les amis ba fidèle ndena ba toujours ba fidèle na biso ya poto na poto. Je reçois pour vous aujourd'hui pour la première fois na micro oyo na caméra oyo et puis na site oyo Yemoko. Yemoko donc na éviter quoi na éviter ngala lobate caméra ndefe funda ye quoi ba mona pena ndenge toza vraiment famille ba lobi oh Brice Li oh Jackie Chao oh nazo comprendre te non comprendre te système ba danse box quoi Christian Zim den on orchestre tiens na bunda nga te ba côté là. Merci na c'est vraiment tout ça là on vous demande de temps en famille donc balobi pena balobi vraiment vient Njora Kisinjora mère Njora na ibate na lobani ni mais en famille mais Kisinjora na munu na bana na ibite bana lisusu bayeto ndeni wa oh moi si koko nanga mwana ya mwana nanga ndoi nanga Christine Koko Njora oyo mwana ya leki nanga mwana Claudine bébé Kevin biso comme d'aba koko déjà quoi o na koko nanga do makila nanga quoi mokilelo baka trop o Kisinjora mwana wa Zemi ba senteye azotanga longola non Zemi babotaka luzolo Zemi balongola te babotaka maman Aziz makukula ma chérie Ade abota Aziz na 15 ans soko longola Zemi ndelo Aziz makukula boyebi ete quoi on se comprend conseil qu'on peut ça mon Aziz bien na mwana continuer na université autant na calme donc en tout cas ngapo na mwana nga soisi Zemi abotine donc dans la plaisir à trop et puis ndeko lobby première fois tokutana yo na sepeno ka posa bogar quoi première fois moi journaliste à bogar boy on est musicien on dirait chanteur mo ba yemba pas vient Njora mais Njoka pena o sa type na que chroniqueur mo ya bogar et salate quoi lèvre ne booking a déjà quoi na habité vraiment au bombing na ebsi yo niveau bomi vient Njora kapo na vient Njora so ça un esprit ba momi na habité pour ça passe pour le caleçon na Kisinjora bon y'a l'on rimer tout sur la masolo vient Njora pardon ngapo bomi ngai par rapport au tala déjà comme on a yo parents koko responsable na mona simana vraiment mi balio yo don na habité quoi poto bazo mona parce ngala roloba mais caméra on do mona ngwana et so la bien amona ba ndeko nde bazali quoi Njora tous appena to zo pena avenir donc c'est-à-dire pena que esika na yo balobi que yo kutu na avenir na yo sola na batute yo na avenir na yo rando mais na kambo to tambola za à l'aise batu ba déranger to mona ba mbote zo pesa ma batutu aya Njora c'est crisani ouais ngapa na zamwa barumbu na bota mana kitambo na koli na gombe le pan ko na biso na somi le pan na barumbu quoi donc na pas mona barumbu donc na quartier na zana très bien batutu to sola na so très bien ngako to komekate o Kisinjora oyama ke uchi soki wapi yango o to mais Kisinjora na barumbu maman na ngaye tu vas regretter quoi donc en tout cas nga manye na zana batu bien na zana nga bien bana nga nyoso na boti bango na barumbu donc en tout cas na zapena poser na barumbu quoi bana poto ba yebi grand frère na ngai matu idole motema Deborah Bofando na souhaite l'homme sérieux ayebi Jean-Jacques Pagna mobala pembe ya propre Jean-Jacques Pagna chemise à pembe rogola entraîneur ya Côte d'Ivoire ayebi donc en tout cas on a pas bien, ça va très bien là-bas.
na ba artiste nanga baza bana ipen bana nzili limete monga fula donc ba koma de bana barumbu quoi partout ba yebi bango ba vena biso ba Willy Kasongo le flic de Lausanne Willy Kasongo na gacha Suisse wana na Lausanne donc en tout cas tout ça les missions que ça la bien ba to ba décider ba Lidi Matondo lèvre jambo on décider Lidi Arlette Kanga ya JP Kanga na Chicago bolanda biso vraiment ba suivre biso. Merci, vraiment, on continue vraiment cette émission. Balobi, ya boinan to salate, inde zalara vraiment ya boinan to salate. Donnant to salate quoi. Donc je vous assure, to solo là de tout de rien au bozo zelana Sarah Chikita balobi vitamine d'amour nakati ya Chicago. Na pesio bambote ba gros bisous et si kozali na ebigo landa ngai Mireille Kabedi sala na Paris balobi pena yo nanga. Donc jamais quoi, donc jamais que donc à suivre na bito zo beta ma solo to sola procès ça to solo là événement tout d'autres sola tout la mine donc vos balobi mosako lankolo il y a mère Flo si belle motema ya motema vraiment ya journaliste du Saint-Esprit la mine donc on appelle sur mbote et puis na moni sous merveille diambo la crème au chocolat Rachel Panda Rachel Panda vraiment balobi cour suprême na bango na Lausanne Marlène Lusevi tozo solo landaise à la kaka donc tozo solo quoi. Merci vraiment, on continue toujours des à la kaka toti libanda toti na veni tomoni comment qui sinjora na veni azala na ye totamona biso calmement pas de dérangement vraiment les lorsque tu continues à lupango ndenge à la kana résidence poto palola to sola na baki bien ba question na bino zakina tuna album c'est mon tour et umeli ezobimate wana eza actualité et puis to beta intégralité à procès ça c'est parce que tout le monde qui s'injure à s'impliquer dans ma montée baté tata moi si noko nani ça yaza nani pas na yeso qui pèse na ba j'aime c'est toyer bango parce que nenga s'impliquer na problème oyo ba la poto bozana posa boyeba ba vérité puis boza peine intégralité tout ah voilà kati ya émission oyo boza la brancher qui s'injure à reparler la kana parole ka vient jora avant to kende na ba mususu to betana le solo nanu bo to ba na kambo eza mingi yo par rapport ya boulot parce que ozu penata c'est mon tour studio coulisses mais babilo ka ngonde tigaka o la mango pona yo moko lingi ba to aliate. Ouais, en tout cas merci c'est mon tour Umeli partout na poto pe ba grand frère na ba Guilhem Ayundu le mannequin de Paris Motema Sandra Moseka alobela nga petit certes Umeli et ça la grand frère na nga mususu Vicky Mbengi na Paris Motema Gladys momi na beauté naturelle vraie chérie alobela kambuka yango et ça la grand frère na nga suka benga lelo l'autre c'est l'émission le 17 mars vient ngai Lino Konde Mungwandi d'Angola Benoît 16 petit sœur Max Ango Lobaki Max Ango Boré Umeli bon le loga bezalaka e umelaka omoni nga nazana ba artiste to sala boulot to sa pena boulot pour to ba sepela biso ko ti studio te ka poto sa générique te générique eza bien e ko bini sabatu mais to ko tshongo na mutu na biso te générique to tshona mutu lelo soki bato ba respectera papa Lutumba luzolo yo yebi po papa comment po papa Lutumba simarwa comment bato ba respectera papa Lutumba ta yemba nete pa Lutumba yemba ta binate akomaka ka beta ka guitare papa yemba ta binate asimba micro te aloba pete même la nzembo abwaka te ayemba akoma lelo mo lekelanga un chanteur mukolo ya mouvement autour na générique nesinga tona ba ya des blessures bakunga boy okaluzono ko mutu des blessures bakunga Zlatan Ibrahimovic vie donc ndenge azoye album o c'est mon tour ataka to saka mutema na animation o eto Samuel Ayembi ilo no bale no fond lo batulelo velanga papi shungu okito na cha Londres velanga shungu okito papi leader moko ta sala générique ezala ka ba animateur mutu bayaka nango netu tona Samuel Oto
animateur nyonso aye na cri na ye Diego abongisi solo Diego sali solo babwaki bavelanga Jojo Openda ayebi velanga Jojo Openda ayebi avant na king ayebi ke Jérick batela kuntu basalaka milo balide ba motutu ya Jérick tolo biso to kangi to binisi oh faut leader faut chant n'était confirme ni na sa 13e apôtre ah ça générique devait se bouler bataka nzamba rumba Congo aso bouler ba ko ka confirme ni et puis album ya suka ba fait ba dex de mukalinga ba was album oyo ba Noël Okito na cha Londres ba petit verso ba dex de mukalinga ba za disque oyo venanga Clover de London na pese mbote place azali so bitika Facebook Clover de London Frejo vous comprenez ngapena na ye batu bayoka les tisco to na moi de la femme o ka ba nzembo to sali ba mama yimoko kwa maloba yakibo mwasi mama linga kitenga na bela ay makinga na mokongo na ye lelo bana lelo mama boma 9 mois amese libele mama ndoki et puis ba parents misusu ba papa misusu ba commence mwana boti mwana mwasa siliki likambo to yembi yango pe botelanga bana basi melo ba parents misusu o ba bota bana mibale ba mo regretter bana maba kwa ba kuluna mwana tanga classe amwa simba licheti lelo mwana mwasi ba kwa pe honorable lelo maman Liv moi sa président so Joseph famille ebongi na simana ya abala pe président akwa pe maman présidente vous comprenez moi na moi c'est le mot appelle quoi général colonel asima pe famille na saka ba parents ceux qui moi na boti moi na moi si maman boti même oui bana basi na vana na jibe mpiana trop na sena jibe 5 ans abila nganjora mukolo moi na boti la moi na moi na sepelaka abi kisinjora moi na wala jibe aibisanga kisima moi na moi soka ba daida lo so ko vraiment ne pas no temps ça ba na ngape jibe moi nga pas ko ngapela monsieur ministre ma président moi on se comprend dabi moi na moi si kisinjora si jibe pela mta speakanga de moi na moi ça camarade na yo on se comprend donc album et copiment et l'autre ça 17 mars kala mingita wa pop azo koma abis album parce que grand frère na maestro Marco Zefondo na la dit Hugo Boss na venanga Ali Peggy qui est dit venanga Peggy qui est dit nani Peggy qui est dit pardon koloba les bosseurs le confronté ba tu baso silika album e umeli mais ba sala bango patient parce que c'est l'équipe na nyonso Aboudou Samba garçon de chasse na Lyon Aboudou Samba zolela Mike Toanga Mignon garçon de Lyon zolela pile petit na kacha Londres il faut na lungalinette Glody Lubenzo azolela leader na kama banga na ngapo ena babwaka ete po yasa jira so ba kofite ba wera te ba jibete ba falite biso okesene yango Glody Lubenzo okesene yango vous comprenez en tout cas bato bazana bango de cité disque zo bima bato ba ko sepela po na zo beta bango po ba génération nyuso bimi o mone bimi o nga par ba kofi à part ba kofi ba presa wera bato tu ba longa na orchestre bato baba ke bana nga ko tukisi njora ato fini ngone ebo imba te munyo so bikisi njoka ne chanteste ozo ba o bundaka na Zanoti o bundana na vice président Christian Ozil o bundaka na debeso ba kunga ko beta yo debeso ba kunga ya na ebite pena muta na ba génération ne bazo yemba wana bazo longa bo kese be ba presa ko longwa bamsusu fallait pas kolongwa papa ndombo petum akufina bana oke shikito longwe pa faire lekelanga shikito longwe pa faire lekelanga bamsusu yana bango pesa bango conseil ni bamsusu presa kolongwa yisanga no shikito longwe pa faire mais papa ndombe opetum akufina bana oke bamisie presende ezo sala bango quoi eza pressé quoi. Merci Vienjora na comprendre que vous avez méchant son retour vous avez méchant na bateau bazo binisa Kishasa ba générique bimo za na méchant na bangoto pourquoi ka faut bangote te peu combien a sali album à danger mais zo bina bato bazo binisa ngai na ba vérité ngai na tavana fali poupa tant de travailler trois chemins
tant qu'il fallait ça, la droit chemin. Droit chemin, titre générique, titre album. Chéri, droit chemin. Mais fallait, Batualinga, Baliputa, Orgazi, Tante, Tchachombala, Mofraket, Babilo, Mobe Falaimba, où ça te plaît que Bobe ta concert, tout à télémi. Yamon le Bachan, le thème Géry, au petit concert, Moutaïte. Bachan, Bananikas. Bachan, les longs, on a combattu à moitié dans la prison. Pour la vidéo. Au groupe, ça est peu concert, Bachan. Concert. Conseil. À la concert. N'a pas ce que Bachan, n'a pas Bachan. Surtout mingi ba West africaine ba pianga ba West africaine ebisio trop coupé décalé ba West africain trop coupé décalé ebisio trop ba jeune ba West africain pardon surtout bango ba David de faux musique nga se kaka bango coupé décalé musique ta so yo comme sous boya na bata libanda basalioni barafat bato libanda basalioni azolo banini biso tozo umena kokoma ba texte tozo koma banzembo tozo bule kokoma to koyemba nini bamba tsaka akaka ko kumsaka bango to pesa ba conseil boka ah non c'est quoi osana kanda na bango tonde ni Kisinjora na pa na kanda. Mais bah bête babiloka bakrara wanezo binisa biso moko to ko binisa pete biso to binisa te yo so ko isese Kinshasa Géry ko isese Kinshasa bona yo tala ngana za ema na kamane bende quoi baba papier na place no tshaba ngote quoi baba papier quoi baba papier quoi. Merci vraiment poto tikala vraiment moi mukena c'est Joana tolobi c'est mon tour et 8 ans et umeli bana poto ba olobi ke bazela mais est-ce que ça na ba particularité moi na katineti moi ba libanda to moi featuring na bande ko peut-être pour na ndé komikak to ça na ndeka ikomi bon bébé c'est longue pour ani bébé c'est longue makaso mo nyama featuring ko simba te featuring simba papa mana kofi wake up featuring to simba te pardon on est batsa ma babe eh do ba no so ba yembi ba featuring apa na yo elote featuring simba na RDC ka moko wake up kofi na papa ma pardon na mwana ono on est ba jena ngo soka ina album na yo ayembi yo featuring on est ko bomonde ko boma eh n'habite bango basaka ba featuring na ba fitazol mais papa we papa yemba pe ba featuring na ba tebele yo monika ya mopao featuring simba wana nabi oye simba oye teka makachilelo bango fwa bimano bango moko e ateo to benga ki Montana to fina nga Gibson buto kondo le mta sali biso to bone so mangambona to boy. Merci Viendjora okaka bosaloba Samu Mbonda yo sigo Samu Mbonda to yo sani to so sans koni kutu le pela kutu te moto kutu salate quoi. Viendjora pardon Viendjora vraiment nani tiens son copine nga mbote na ka Bruxelles wana bébé to yambi Joëlla frère chéri alela njemba kofi balançoire ngani ngana ka balançoire njemba kofi Tabu Fatou vraiment top modèle Mangetela Soukali Sucré elle est belle plus que la Belgique Tarazara na Bruxelles wana elle est belle plus que la Belgique soit bimi na Belgique na ba malienne ba sénégalaise ali rabon Tabu Fatou top modèle canon momi mon habité quoi et pas le 5 avril là azana Viendjora na Kinshasa ba moni kakangani ozana Tabu mona na meme Tabu na sina lobi nga Kisinjora na place au mémoire kamoko na yolo na bakwa ndungu na boîte wa VIP wa climatisation le en Europe au Chiki Rosa sala na mémoire na au mélange champagne au mélange ba bière Kinshasa quoi au kamwa Kinshasa lengi quoi. Merci Tabu Fatou top modèle balobi aboya zalate na kati à Bruxelles wana donc je profite pour cette occasion ya opesopé vraiment mbote si kozolanda biso Kisinjora namoni to chité na dossier album c'est mon tour par rapport parce que par rapport à c'est mon tour tous en amour de la femme
chef national directeur national DEA Diego Forlan trésorier Diego Forlan abeta moi nzemba ba mama yena be ki mobali nanga quoi yepa na bala e yepa mobali nanga na bala e otika avec le balier avec mama avec c'est silat na lobi kasi otika avec le pozoyer Christo Kako I love you Christo Kako Théo Longi velanga Christo Jora lobana no otika avec le boya si là mais velanga Christo Kako azana besoin avec la zone to travailler na petit na biso ozo kese na ye nga avec c'est mon petit frère ami boma ye moko yiso ka zongi lelo abenginga kisinjora po benga leader na zonga ta siko niveau na zongi se bolingo zonga esos bolingo e ko zonga menenge zala gite ma zongi kaka et arasko malembe on comprend malembe avec les petits dans Rio tout ça l'entièrement bien pour avec parler à propos de sa vie en tout cas Rio place Azali en tout cas I love you na ligne mingi vraiment sura benga kap yenda benga ponga sona bengi nena ebeliye omoni abenga Christo Kako abenga yeso benga siko ali to bani masolo malmo quoi. Merci toyo kana no ba mama vraiment ndenge ba débleso ba paloli Moki limo bimba to sebela pona mwa ba mama Monde mo bimba to sebela elongona ba mama Moki limo bimba to sebela pona mwa ba mama Monde mo bimba to sebela Ae to pesa lokuna mama ezo ngepa na bango to pesa lokuna mama ezo ngepa na bango Sokina kanisi mama pasio mona kina mbeta l'hôpitalo tango monganga zala kioloba mama poussé kaka ponga na bima yango na lobi respect na ba mama no la violence faite à la femme to pesa lokomona mama ezonge pa na bango mama yeza luyungu ngojoli likwelele neni klete duma oh toya sangae mama botanga vers des tempolo grâce ngana de London oh runi wanglera boy violence faite à la femme oh moi c'est azali itile oh nakati ya société oh to pesa ya chance ko vivre oh ba papa botsa ba mama les nakatanda kwa mabala oh mondele ye mondele zazo bate oh tinazogili kanisi ya ko célébrer la journée internationale ba mama to sengi la parité entre l'homme et la femme et digeni va c'est que toute nation mama Sandra Kukolama mama nyosoza mama tosa mama moninga ye bangone banzamba sena mokilie mama botanga janelote mama sukolanga na base mama mama linga kitenga na bela ye mama alekisanga nzela ya klasi amemaki nga na mokongo na ye mama alingaki na lala nzala te alingaki na bela nanga te mama nanga nzambe mama nanga Dani Bokombe yonde mama Yvette Okundi yonde mama Nathalie Kasongo Nadi Botefa mama botanga Janelo teye mama Yolobi yoboima Mama bomba yona libomuna ye Abombi yo banda 9 mois
alongola kizemi na yoteo mama nanga mama nanga mama nanga mama nanga moi de la famille yango nakoluka na sombelamba nakoluka na somba sapato pona kosepelisa mama mama nanga mama nanga mama nanga mama nanga mama ye mama mama ye mama mama ye mama mama ye mama mama nanga mama nanga mama nanga mama nanga Hollande Yolobi yoboyi mama mama na bota yo na ibu na ye abomba yo banda nefe moi alongola kizemi na yoteo mama nanga mama nanga mama nanga mama nanga moi de la famille yango nakoluka na sombelamba nakoluka na somba sapato pona kosepelisa mama mama nanga mama nanga mama nanga mama nanga Obino ba papa Obino ba papa matako matate zali sepelisa mama ata mwa moke bongo biso bana na moke moke zwa kamoninga mekanisa mama mekanisa mama sepelisa mama ata mamoge sepelisa mama ata mamoge binarumba goya mama to binarumba goya mama to binarumba goya ngato binarumba goya mama to binarumbe goya mama to binarumba goya mama era bando binarumba oya mama to binarumba goya 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 babomba mama 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 nanga mama nanga mama nanga mama nanga sosko nzembo est-ce que mon mbana appelle Arosan nzembo vraiment bana poto vraiment na osenge sika bozali bobete la vienjora maboko vraiment to sentir en penza ki bobeti maboko parce que merci maman oyo même nga moko na yoki yango na moni susu maman abotanga maman Marie Fatou Bouka Demon na Montréal de yo mona tabu Fatou pe maman nanga siko maman Fatou donc maman nanga botanga na moni na nzembo vraiment na tout azali ana Montréal pese mbote maman Fatou Bouka Demon Maman Fatou Bouka Demon, I love you maman. Je t'aime maman la ligne maman. Ce qui était maman de Nazate quoi. Ce qui bombanga bien les bomute maman Fatou Bouka na habité quoi. Maman je t'aime maman. Maman nyo soza maman. Tout ça maman moninga, nous tout ça maman na yo quoi. Merci, c'est très profond vraiment Maloba Oyo vient jour à lobby kota la reconnaître kaza maman et puis à reconnaître après si ba maman Valère. Merci maman, merci. Ngana kemba bana ndenge basi so ba kemba bana. Pour moi na abimanga ye mokote. Moi na maman force ya maman mutebisaka mwana. Muta ko soutien na ebisio luzolo ngai na kemba mwana. Ya tika. Tika ko saka maman te. Ça maman te. Vraiment merci maman. Finga ta père maman te. Vraiment. Perio. Maman. Na bien. Babi mutakala bolumba maman. Finga maman. Na ya papa na habité. Taka finga maman. Aussi a finga do ngapena ko même bali nanga. O finga maman nanga to boyani. Vraiment. Donc le plan o finga maman to boyana. O finga maman o tala pe to finga maman ah to boyana quoi neti Christian aussi na segment rare moko na maman ah Christian limisanga quoi kimisa. Merci, moi aussi je profite pour cette occasion, à l'occasion Nzembo Kitoko, il y avait un jour, merci maman, vraiment, Nzembo et Salinga bien pour que na cité mino ba maman déjà bozala déjà ba maman nangai, des ala kaka tabu Fatou bou, don des ala kaka tabu Fatou top modèle la pension beauté, maman tout sembala, maman na merveille na Crispin. Bozatel mebele ba maman Ormeline Luzolo, Marlène Lusevi.
Oh mais nous on a raté à Dortmund na pesio mbote Marlène Lusefi moi sozo kata ba coiffure ti Njora bona poto bozo pas moi sur na Marlène Lusefi na Dortmund na pesio mbote Joël Lafleur Joël Lafleur maman na Jonathan Diatabao Jemi Mamambo ndenge zala kaka Joël Lafleur I love you, bonne fête. Voilà pendant ma copine Mastalanga. En tout cas, na ke mingi malgré alinganga soute. Vraiment. Et là on ça Joël Lafleur ti lo na yebaraté. Sora yeki na roma no kima batu. Ki na roma kima batu neno yebi. Oyebi yebi. Mais to yeba nit. Ah longwa. Qu'est-ce que pour moi changer page par rapport il y a Toyoki déjà c'est mon tour déjà Nanzembo Nabiso ya ba mama na moni zoro mabiala na peso mbote vraiment des alara président don na Lille na peso pe mbote des alara Laetitia vraiment na peso mbote icône na vraiment na peso mbote vraiment des alara kaka procès sai en tout cas procès de la honte. Pardon? Procès de la honte. Procès sai. De la honte, procès de la honte. Procès de la honte, procès de la honte. Vraiment, Arosan Saramaloba, qui s'injora, procès sai, to monio s'impliquer yango, yona sai, to koye banan ba lien ni familial bozana. C'est une deuxième femme, na mbanda Vero quoi. Moi c'est nandako. Bon, c'est mon copain, Azami nanga, na salakana, et pour qui camarade de Kesseni. Ni j'ai déjà risé quand nega gezala mais nga pana c'est na kana parler pas Vero madame na to lia que tout temps na c'est to kota ba restaurant to voyage ba Brazzaville to sama mebele to sana ba théâtre donc to benga naka to kutana ka donc azami na ngai na ko tiki na ba procès de la honte bongo te quoi na ko tiki na mabete quoi omoni les capsules za sauter za solote faut que ba ko banga nzambe depuis maman président ne sont Olivier Lembe alors il comme viol na Kinshasa na solution le bana mibali ba komi mal à l'aise dans mboka oyo et combien de temps papa moni bana classe ba 14 à 13 ans bazo pour lambola a tiki na ba surtout bana poto ndeba sala e kenge et quoi appelle que yaza na poto moi na 20 ans ba kicheka 16 ans vous comprenez c'est ce que ça va tuer sur passe monde a teba na passe artiste na biso net ko sama na suka za l'autre 17 max non le 20 max faut pas procès mususu na biso ba zoba ponga na kana zoba to ça so ba droite na ko katango mais ko ba shisti ndi ba umisa dossier ponga ki sino na bena zoba na ko katana na dossier et monana expliquer dans le bana porte ba bana no dossier ngo comme na niveau nini et là on y sala ke ba pousse les sous ça qui fait ba kata vendredi passé ba katité ba memi on les sous tu le 20 yo mutoza pena proche ba fait nini et puis les gars non nini parce que yo sala ki ba enquête tout bazo sala et le zo pena tana yo ya expliquer bana poto début na on ande to comme une étape oyo ta ko ninga tungisa ko za ko mystique c'est l'homme Fiona c'est à violer hier naturellement on a banda balaki 5 mibali na éviter vraiment 5 mibali 5 moronda na éviter vraiment likamuna moronda affaire moronda elle est vraiment affaire moronda so bana ba 5 mibali ko bino boy marque ba moronda na 5 moronda lusolo marque na yoko ne bana mona dernier pour yo na dernier moronda jusqu'au 5 na mona 16 ans pourquoi kanga non c'est sérieux mon balé bana ka so botemi na eti marque ba Christian aussi de ba de ba kunga bazanoti ba de ko folan ba miso batemia pour bana ba moronda solo moronda nini za cahier de charge moronda ba to ata TV ba bi da moronda ya moronda suko omuninga ngaki sinjo anya za boy nada diverger ba diverger nga na bota déjà mais maman papa na ngai luzolo Adams sur la 5 mibali et puis ya viol na kufi pour ya mama ba moronde keseni et puis moi na wana tanto ana parquet ba jiji ba mayele ate tala bana poto mboko pe na go to na bata mayele pour batunier mama tant ba viola ka mutu za rappeler pour ko violer ça na poso ya olala pour viol fait ça boy faut la kaka na mabele viol yesi koyo batunier
ngana zaki wana ono bakamonga na vivre 5 moronda osoka ndenge ni 5 mibali oya liboso ataki nga boye kana nenga sima wala la position ya mibale nde sesa kite maman na chip bakenga maman maboko makolo bangumbinga na mulaya sesa nteso akitaki ndeni asalinga na nenga liboso ya misatu na ya mine na ya mitano bara basimsaki mir omona basimisi omona ba violer mutu omona ba violer mutu basimisi mutu mir do baso violer yo vraiment aussi bien que ba violer mutu wana viol pour que viol faut la kaka pour viol les arts lui a petit wana faut que procéder la honte viol ya petit wana basimisa mutu mir c'est là mon mir hein bala c'est mon plaisir quand tu sur le baquet voilà et moi na mtato pesa ba explication ba position no so sali wana na bina yo ya pardon batika ka sai procéder la honte lukuta na habité vraiment venanga Zoro Mabiala vient mon chéri Zoro na kata Suisse président d'homme na kata Lille bobundale na mino sai Elodie li passe na kata Bruxelles dada Moussoel chéri na ma copine I love you dada Moussoel yobina le love fort Brigitte Nani na kata Paris Bibi sur le fombo na kata Londres vrai chéri Facebook quoi Bibi sur le fombo vrai chéri Rita Zangu la japonaise, Anita Elembe, Annabelle, difficile à garer, lèvres jambon, lèvres rose, Annabelle, vraie chérie, Anna, n'a habité ma copine, Anna Zélan la Paris Nazoya. Moi, c'est à 16 ans. Luzolo, bama ke moronda na yo, Luzolo moronda no 5. Moronda marque ya yuni no mona popo yuni no mona pa no santi ozana moronda na yo ikota mwana mwasi 5 moronda ndeza boy 5 moronda ilo poussa na boy 5 boy 1 2 3 4 5 ba jusqu'au moins 16 ans ba bete moronda Mironda pluriel et ba vitesse pour violer ça ba so violer docteur ça lobby Azaki violeté. Vous devez commencer à expliquer. Nous avons eu Bapel, Babengana, ça a été. Bachika, c'est ça, Samusaneko. C'est ça, ça vient. Bassine, sur le sol, ça l'a posé au lait. Mon sol, pas dit, mais le solo. Alata Kola, Ata Makalene Longi, Ata Perrick et Moutou. Pour le Gambon, à venir, maman, c'est famille pauvre. Comment tu connais ça, c'est boy? C'est famille pauvre, sur le sol, pauvre. Hein? On m'a dit la cola, ça m'a calé les longues. Pour se passer à biso. En tout cas, tout à l'heure, vendredi, le 20, l'État a Samsane qui t'a pour l'État, ça comprendre que ça procès de la honte. Ça comprendre? Hein? Procès Moronda. Hein? Et ça procès Moronda. Et ça va procès Moussou Soukou Bako Samba, on a TVT. Et ça Sony. Et puis, Banaba Kanga Saïsaï. Bazaka 5 moronda asamaka moronda moko ka moronda moko ka ekotaka 4 moronda ekota et mona te kenda wapi bazala te to ebate ka 5 moronda ka moronda ka 6 ka moronda 6 siko makele le o salama ki bana poto peut-être bazo information mabe balobi ke bakateli ça 20 ans bana poto te bana kichasa nyoso bakala bango français bana kichasa nde ba informer bana poto mabe français ba ka bien te bakala bango bien te ilo expliqué vraiment ministère public a proposé qui ce qui est réel que ça a violé qui c'est ba preuve ne ba proposer 20 ans mais ce qui a violé te on les dépendre toujours dans le tribunal parce que dans le ministère public na défense nyonso kuna wakona même pied d'égalité bazo samba donc ministère public azo samba poye pas longa on comprend parti défense bazo défendre parti civil bazo toujours intérêt il y a 100 000 ne on va bouler 100 000 donc c'est comme ça
la poto bozi bena précision pour 20 ans on a vraiment donc 20 ans marche 20 ans marche c'est par rapport à nous on marche 20 ans à violate à zalate à monate à salate ayebate to ko marche morona par la poto vraiment balobi va Corneline Dupenge moi si moko bien dans des salariés yo yebi des alaka vraiment balobi procès de la honte babi donc tozo sur la réalité mais to seka eza pour la ko animer bino mais vraiment ça fait mal Yanjora à Leli je vis Njora pleurer pour ces procès ça vraiment et ça lui se passe la poto pour comprendre que ça passe vraiment mère Flossi belle motema journaliste du Saint-Esprit beauté image donc beauté fait la image dit merci na moni susu Alpha les sages donc balobi les grands réalisateurs poto na kati ya mikilo na pesino bambote Yanjora sikoyo famille wana depuis babandi ko samba na ba ko samba ya suka wana maman a fille na Léonie na yebi azalata mona na te avec na monga fula vene asamba pété masalanga Cédric Mwanza patron masalanga Cédric Mwanza patron na masalanga précieux mata na kacha Australie mignon garçon d'Australie précieux mata mobali kitoko précieux mata mobali kitoko précieux non précieux non mata mais so moni gaksona na za Australie na Australie zanga ba miti na camarade te gaksona aza pembe lokola yo yusko bwa yakin oyebi bande mona précieux bande mona précieux pour pas ça bosco ya poto yusko so kesko na poto bukokani ba osuka hiver bokana apprécié en tout cas azole la trop na Cédric Mwanza Pantrao masalanga Cédric zala calme masalanga pena zala calme pena Gaïta Sanduku azole la Gaïta so benga chaque jour nzora boni fiston Gaïta linga ko mingi Gaïta Sanduku c'est ya kopima so c'est abimite ngala ke prison sauf que ça bimite Gaïta Sanduku ngana ke prison Gaïta wa masalanga za sir mutuno so la arbimana quoi mais balobi vient na mo pa wa PC ba avocat vient na JB pia na PC ba avocat ndeza la kaka ya kofinde kaka ba vient na JB pia na pa PC ba kofi ba oh avocat za kuna moko to mona maître Tony Mwaba kaza di maître Bogar ya propre procès de la honte. Beaucoup procès de la honte, François, je ne sais pas. Procès de la honte. Procès de la honte, procès de la honte. Procès de la honte. Tout ce qu'on peut mettre Tony. Na mettre avocate. Tansia. Oh, moi, ce mon azar, Raf Moura qui toque au bout. Bangon, arrange. En arrange. Mettre Tansia. Oh, moi si. Nous autres démentir l'eau, na poto bazo kanisa keza bongo te. C'est ça violate abeta morondate. Azalate. Asalate. C'est ce sont les gars sur moi si. Na préféré azwanga. Au félé. Sans viol. N'a que sans viol. N'a c'est ça azwanga. Na funda te. Pendant que lengi na funda te. Na tika. La sala la tika. Azwanenga. Soit les gars violés. A violé nga no ka malem. Osuma viol soya. C'est ça Bogar. Et puis à moi la place la frère Moronda. Souvent ça bengi pa taille rechercher na tellement. Président d'homme na Lille. O za rapporto seka quoi. Vient ngai o rapena Ernesto Jani Pangi quoi. Motema Hortense Luzolo na Chalman wana na masana ngai Yves Mavambu Bundes image. C'est ça Robimako.
Bijou Embi na kati ya Bruxelles wana pesi mbote na moni susu Caprice Ndembi balobi 12e dan na pesi pe mbote ndezala Katina na Belgique na pesi mbote ndezala Kao Adam Suluzolo mwana suka nzambe bango bazala ba yaya menga ya suka don ndezala kaka mutaleki nga pena na yebi te quoi parce que la mine d'ovo mosakoli na nkolo journaliste du Saint-Esprit aloba dia liloba ya boye donc ba rechanger yango te toujours pembe na mère Flossi belle na pesi susu vraiment des akaka Sarah Chikita balobi vitamine d'amour na kati ya Chicago wana oleki bango nyonso ndezala kaka na moni Tabu Fatou top modèle na bandeli lisusu vraiment ndezala kaka azo ya le 5 avril tozana ye côté wana le 5 avril faut ça une émission Tabu Fatou azo ya ma chérie na somele dendo na kwanga ya kwe oza mama kichasa dendo na kwanga na kwe ici c'est Kinshasa dendo na kwanga to laisse ma lewa zandu Tabu Fatou olia ma lewa zandu boîte carte mega pas chic rose quoi. En tout cas merci baza artiste ba musicien nga nga okeso bango ni soira ba leader nga na leader numéro 1 bango baza o batike ba leader ya mouvement bango ba simba le sango ba imba danse ba sama mutu bango ba da ba leader ozo bango tongo zo ba niveau ozo ba niveau moko na bango wana ba africain ba Davido so ba Davido so pena Davido pena ko de po de so leki de to no yemba lochi lobby Davido na yemba so ka ba baba na do na hebi kutute o musu soki Arafat na hebi te dans ne ba mi yemba na blo na ba et toi leki donc en tout cas venanga Richard Kunku album kanongo ebsenga tozela Zozo Mayitu la lumière de Bruxelles lumière à Mboka Zozo Mayitu vrai chéri il y a un Zozo quoi lumière à Bruxelles Zozo Mayitu moi si Kitoko Zozo Mayitu moi si Kitoko ah Zozo Mayitu moi si Kitoko joli likwelele moi si Kitoko donc apa na zo ya poto pa na Paris na mona joli likwelele na mona moi mona kraka na Paris wana ebite dans la kraka zoka qui sinjo dans la kraka donc pas qui sinjo na kraka donc on connaît ça peu donc on a bisoko donc on pas vraiment donc en tout cas joli na zoya na mona yo na sala bibi abinanga ya soko ye au ça 3 mois mais son atiko keso ba panzana bibi pendant ça 1 mois vraiment 1 mois coach allemand na coach suisse pas vient en Jean-Jacques Pagna na coach Lyon et pas Vicky Jenny na Boudou Samba na coach Lille et pas président de la Lille tant on comme à Londres na moni susu moi c'est qui toro yesa le yungo moi ça pembe et puis la moni susu Patricia Mayala Ngoy na ka Londres wana Patricia Mayala Ngoy pire petit vient jora na moni wana pour ba petit na ba lelanga fo petit so lela la fesse yancho waka yalanga linga ko mingi so na saki mabe yancho ka limbisa kaka Patricia na mutu na sambela ke pa be ige la limbiso mais système ka procédure on tu en faut quitter muke quoi partir au matara Patricia bi niveau mataki Patricia niveau sala ki na téléphone au bengiti musicien nga partir lobby na sepela ki temela limbisio oza petit sœur na ki se monter ma limbisio Bibi Stoko maman na Lison oli boy bien maman na Lison oyoka obona oyoka pena mopawa okomi na biloko makasi bwendeni ekimaki ne nazongi na vie mikolo vraiment ezongi mon frère ça dit bon vrai nazongi na vie nanga nga na lela kofi na ebisi yo nga na carte na par musique na nga na oka kofi pour mon amuteleki kofi na oyemba te na ba artiste o loko za na Congo so ça ka ténor nde wa grand chanteur rien kofi ka de wani fanda so ka balancer on va dire ka balançoire banze muloko ba musisi wana o ka masala ngane chi Jonas Fedo Star na ka cha Norvège ya zane célibataire na mona mibali ba célibataire ezala te na poto masala nga Jonas Fedo Star na ka cha Norvège azanga mwasi zo lekelanga naza ko sala tout na lukele mwasi na Kinshasa na tini les photos na Facebook ata 14 momi aluka abala parce que mato idole ndeko na biso pena Jonas Fedo Star na Norvège
et puis Novas Malili makasa zo vanda kaka yemoko hein Jonas alingi ta mindele ya Norvège te neje Jonas zo lukani alamba yemoko mobali moko oluka minako aloko la ndeko ne Mathieu Dol l'homme sérieux pour mibala mobulu baza na so fela nga matu idolo na motema Deborah Bofando aza sérieux moko na vie na nga Guilin Mayindu les mannequins de Paris à Sandra Moseka Guilin Mayindu les mannequins de Paris vie na nga la forme qui s'habille en catalogue na so ya Paris via coach na ba boutique à Paris pour nga bilanga pototé nda tout nga tolo nga kiana na pototé ne Kinshasa grandi ya Kinshasa na boti ba na Kinshasa na so ba koko nzemi babe ba longola zemi mwana ne baba ki sinjoko ba sente mwana longola ba longola te ba bota ba longola te ba bota et le muto abimi. Merci vraiment balobi bien jour. Comment tu t'appelles toi? Comment tu t'appelles? Merci vraiment leader au permettre vraiment na yaboye voilà nous on vraiment balobi mère mamie mère de Santa vraiment zanoti yo morebi bana poto na yo batunonde bazalaka zanoti solo la na bango na ebike rite katondi lubanza de na Paris azoyoka yo nazo mona lisusu vraiment Niclette Vikamene arabe na benga azoyoka yo bande kono wana olobani. Donc ça dit que avant pesa no bambote na sinesa na bana poto no sana posa zanoti bina yembe na simonto babanga na plus 243 89 34 094 34 donc plus 243 34 094 10 bozon na WhatsApp Viber na Facebook betka Runi Wangler buzingamba modo bambote na pesa na ni les puissants maman. Donc ça dit le son na beti na système wa belge mta pesa ngamba go za na Guilin Mayindu les mannequins de Paris na la dans le catalogue sur Nathalie sous na Suède na mon avis na Mathieu Dol motema de Wabo Fando na kata Switzerland vient na New Jack Shop et puis quand to beta rakati donc bambote bena mingi zata ba sera album na bongo semoto vient na Jean-Jacques Pagna donc il fait petit na ozanoti azolela nazolela yalla di Igwe Boss vient nazolela vraiment ça nickel bien la malgré mais nazolela kaka donc Tiffany Monseigneur d'Angwe quoi. Merci balobi Hervé Aurore Majestic ya ndeko nanga vraiment Japi Ombale styliste international na pesi mbote na moni lisusu vraiment ve nanga Sadam Likoya Pierre na kata Belgique wana na ve nanga etiki mbokusu né pour vaincre ya boyazalate yo penande za boye fo yamba moko osayebse loko wana otoyoka kuna pour bana poto ba découvrir ango. J'ai été coach de l'animation dans la Kini au na Congo, animation semaine à Mambogo o na bo TV na Bobo Bokole Alpha Bokole a petit na bino yeyo Diego Forlan me manga na banzela wana to les gars hey ah Morino akoma kanyama yoga. Ça c'est Samuel Eto, coach de l'animation originalité. Nyama 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 Vietoka koma kanyama lelele Ei Morino koma kanyama na 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 Ei Vietoka koma kanyama lelele Ah Morino koma kanyama chiba chiba swe Ei Vietoka koma kanyama ayaye Ah Morino koma kanyama no 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 Toke Nyama 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 Ei Vietoka koma kanyama dikilo Bobo Bokole Vietoka koma kanyama no 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 Alpha Bokole Vietoka koma kanyama lelele Ei Vietoka koma kanyama no 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 Toke, nyama 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 nyama, nyama 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 nyama. Merci Samuel Eto. Yaboya Zalate côté na bango coach de l'animation de Babenga Kaye, Rachel Toubadji kana indépendant peso mbote nde zalaka yo za na bato no pe côté kuna bayoki yo
vandi c'est puis bato na faut ba contacter yebi J'ai na bo CNTV na nga bobo bokole Alpha bokole vieux bigande to kutana ine to solaki petit na bino e Samuel to coach de l'animation mais ming bana Paris Londres pour beaux animateurs na bino obetika plus 243 à 89 94 97 831 89 94 97 831 besoin animateur na bino ye bobi mana disque pour nazo zonga studio na ke panza siko pour ba comprendre pour na yoki bango mais ba boa kitse ba sai ba vantir boko yoka siko boko comprendre. Merci vraiment Ndengezala Kaka na moni sous vraiment Dédé Tandi vraiment la diba forme en France Mireille Pena Kiawete Claudine Nzunzu Mandela Mandox juste jusqu'à vraiment Ambara Kouzia les meilleurs coiffeurs à Paris na pesio Pena Bambote Ndengezala André Petrotano na pesio mbote die donné Barsabas na pesio mbote ndezara Jean Bosco Makengo na kati Allemagne na pesio pena mbote ndezala toujours na mono souffle na nga pena Dr Clemaston na pesio mbote ndezala kaka to continuer toujours chef yo pena na yoka kionga mo vraiment na lobby na leli au niveau parola déjà côté kuna na leli ba poto ba yoka yo. Vraiment, donc, mingi Christian Ozil, vice-président Yaba Majeur. Donc, pour d'abord, quoi, Christian Ozil, vice-président Yaba Majeur, quoi. Ça a le plaisir, le vraiment. Ah, le Guana vraiment d'abord, ah, bon, mais c'est n'abeta bon, n'abeta na Nzemboya, Elenga Sony. Nazoyanga Sony Sadate pour la cajola et na chinala et je l'aime. Moi j'ai chanté pour mon cœur et Cheo Moselemani. So ki bilengi ya Sony Sadate zala kimfumbe. Deba benginga mokongo gote monele ale moke molo man cravate. Sony Sadate yakana fwandela yo kidiaba na fwandela yo kidiaba na fwandela yo kidiaba na fwandela yo kidiaba. Ah ngale moke mo Sony Sadate e Cheo mo alingaka na simba eba kutuyu kutuna kutuyu Sony Sadate alingaka kutuyu na kutuyu yesalo yungu kutuyu Sony Sadate alingaka kutuyu na kutuyu Gloria nganga alingaka kutuyu na kutuyu Glode Lubenzo alingaka kutuyu na kutuyu Nango balingaka kutuyu na kutuyu Toya Sang alingaka kutuyu na kutuyu alingaka kutuyu na kutuyu Jani Pangerne Swalingaka kutuyu na kutuyu bamote mingi na dumani niklet na kasa France wana. Et puis Gloria Nganga na bosani tema sananga Godi Lubenzo on est ensemble. Venanga Jean-Jacques Pagna, Jean-Jacques Pagna vraiment et puis ya Guilhem Maï le mannequin de Paris. Venanga la tara la catalogue quoi. Senti bena ya ndele bena beti va beti on malamoro. Venanga Guilhem Maï ndu en wana ya Jani Pangi Ernesto. Na bosani to ya sanga de London vraiment to ya sanga ça dit bena que motima boboto to ya sanga et puis il a dit Hugo Boss. Il a dit vraiment il a dit Hugo Boss ta bosani te. Venanga Pagi qui est dit les bourgeois de Coventry. Merci vraiment, on continue toujours. Diego, il faut au solo là vraiment, il faut au solo là vraiment. Il faut solo là vraiment, permettre un leader. Soliste abeti disque oyo, abeti accompagnement, abeti mi solo, abeti solo. Abeti bilo musolo ba tia tia bilo ni langa pele ma musique be. Ba kenza bilo to abeti beti. Ye Pichubas et Kilo et Lukunga. Bon ben la bala bango. Bon ben la bala bango. Baba Bogar. Bango bango. Nani nga bambele ko bango nyos. Bango to ba ko longwa. Bango ba so ba longwe. Orchestre ko yi. Donc bango balé neti ye disque di la mouvement panaye. De mamunyo so yebi. Diego ya sur la na guitare. C'est pas ça maman na biso joli likwelele. Au moins il faut que l'on a comment na njemba soni. Faut que l'on a au moins il faut que l'on soit siko. Ngam na comment maloba wana. Maloba so mba siko. Trabon di maranga pe Bibi Stoko maman na Luson. Bibi Sikrele ka Kissinger I love you. Maman na Kelis Calvin David. Motema Richard Mukena. Yoka vocal on a celle jolie likwelele quoi. Yes comme Jayemba. Njema soni. Moto nzoto joli nanga Shalara likolele nanga Nzambe ituka nanga ya koyotola
Merci vraiment. Le solo. Na koma yango. Le solo maman botanga bango yo. Et loko na koma yango wana. Na pesa yemba. Na mabandela on pardon. Joli likwelele la koti. Donc joli likwelele la koti mambo yo. Joli likwelele ba bandela ngo ponanga. Ouais, fanaka wana. Moto nzoto joli nanga. Shalara likolele nanga nzambe ituka nanga ya koyoto la jolie ituka nanga ya koyoto la jolie jolie likolele oza moto nazolela teza ndenge nangai kotika te continue kaka toni bota ibone bakibamba tobina ndenge tobina ka jolie tosala ndenge tosalaka bomonda betanga nazakiti vandelanga nazamatela jolie mataolala obi vokalo na koma yango na bosa na yango te na mois de juin jour anniversaire nanga vocalo naza matela toke naza mbonda betanga naza kiti vandelanga naza matela joli mata olala tobina ndenge tobina olikwelele tosala ndenge tosalaka yango wana posa kobina binisanga ye joli moi copain et moi Sophie joli à la kissinga joli joli bolingwe ye likwelele la kisinga bolingwe bolingwe yanzoga la kisinga bolingwe kisinu. Merci vraiment Yaya. En tout cas niveau oyembi et saliba na poto plaisir joli likwelele na lobi bien na koti. Napesi no batutu mbote bana poto tout ba vie ba yaya tout mbote trop donc disque na biso c'est mon tour en tout cas batu o ebele bazako chatembe bazana calme on de boyo ka to yemba no to yemba calme tranquille to finga tse to swana tse donc to yemba bena donc senti bien mikolo pena donc na ebiti na niveau et on a bozela ngoka ne bozela ngobozaka motema kimia en tout cas bo sepela bo babna te ba yaya wana ba petit wana ba sal musala bien mais tout ça na kati ba yaya donc na pesa ba tutu mbote o balinganga trop de blezo ba konga yeyo na pesi pagi qui est divien nanga les bourgeois de convatrie ils veulent au kundi mère na habité vraiment ta na WhatsApp tout le monde na parce que na okotsa kalamingi te kalamingi te na okota venanga jibe kumaluta benga to sola parce que chien zara vie. Merci vraiment ba combattant na biso ba congolais vraiment yanjora yo sincèrement un message particulier na bandeko na ba compatriotes na yo wana vraiment o ba salande tigara ezaka pour intérêt mboka mais ba combattant ba salande ezaka pour intérêt mboka ezaka pour intérêt mboka message mo particulier pour na ba tali lobby na France de na regretter ça nga passé ba bengi pena RDC deuxième pays les plus pauvres du monde lesquels nga toi pauvre mais balagisi na babukavu kuna toi ba riche toi ba richesse ba korta ngako ne ba maman te yango ne sala ba téléphone comme biso to za ba pauvre yamaka mutu ba combattre ba téléma ba combattre na respect masolo pe sela linango masolo pe kitoko déjà et fi njoka so beta Zénith de Paris pour pas ça album na beta Olympia de Paris na beta Zénith de Paris Bercy nena ite sono koka pour ya guerre ko fi abisanga pour muta beta ka Bercy to saka Kofi ga abi petit na mona koka yo kenda ba Zénith no sono mona ke Kofi ga muta beta ko leka batunios na kenda te poto na mona te ba yebisa yo image Kofi muta beta tondi saba Bercy non na mona te na koma poto te en tout cas merci na batutu boluka kisinjora na internet na zakana na ligne R2 ngaba moninga batu babanga kanga ngaba selanga au Facebook a fona kombola nga ezati na de Facebook kisinjora espace Christine ya na kota R2 Christine kisinjora ya na kota rango après un mois olukinga na WhatsApp 00243 Willy Moucheni code mboka pour venir sur Willy Moucheni de code mboka après petit 81 99 088
65 wana siko tokutia na batango ba Viber ba WhatsApp eza na mwana mwasi moko nazoluka na Paris wana omona ete Dani Bokombe na lukio na WhatsApp na Viber nazoluka partout na omona te surtout que na Londres nazoluka mwana mwasi moko Blanche Made na kata Birmingham ma copine Blanche Made kana kata Birmingham wana Nadine Bolingo na Birmingham okena Nadine salon ni ko Nadine pardon benga katanga Nathalie Kasongo vrai chéri ya Adolphe Bakukisa Nathalie Kasongo camarade nanga ya kala ba classe moko ba moko toke ba seo et là on a CP na yo oza gentil na sala nga be mission émission eza fin eza première fois to ça une émission to yebani na misika mais to ça no be mission te oza beau oza solo kitoko oza monoko kitoko oza moronda kitoko malgré nga vraiment pour on la calesso ya passe ngata au lobby yo pour on la calesso ya passe ko yo ko cette question na commission betenga na lulo so ya ndenge so ndeni te nazo commission nteke na moni oza mutu na mona ko na musika oza bien wa propre oza moronda bien suki bien oza pembe ko cette que kisi njora alulu nga soki po tuma moi samba pour on la calesso ya passe oza pe mobali siko na olongolo ndeni o komi vient njora vraiment merci na batutu bala na biso kolo chenone. En tout cas, la mine d'Onvo na Paris, poto na poto ndezalaka. Poto na poto, boss na biso si cha solo, botala kango pena. Mam nanga tout ya mouvement, botala kango awa et pas la mine. Donc patron na biso, boss na biso, o leki bango quoi. Allez, basi tout ya poto. Mi bali tout ya poto. Loris, la Congolaise et la Congolia. Loris, ceci na ngaka. Na Château Rouge, on me manque pas Diego Musique. Capes et pas Diego Musique. Et le Château Rouge, on est indaka. Tout va mettre en forme. Balarawana. Na komaka na Château Douana, na agua coiffure. Ba décorer ngamo suki. En tout cas, na poto ba maman Château Rouge na zakoya. Loris la Congolaise, vraie chérie ma copine, I love you. Gas na gas vitesse. Coca-Cola quoi. Allez, I love you. I love you. After hour, after hour. After hour, c'est mon tour. Merci, ça est fini pour aujourd'hui. Bana Poto Mokili Mobimba. C'est un plaisir pour nous vraiment de représenter une émission. Il y a Lelo Ngai, Nadjibril Kitadi, Jikam Pro One, assisté par Teddy, T Pro, T Plus Pro, Teddy Pro, Ndezala Kara. Donc, avec Bisson de Tossel émission Lelo, sous coordination Adam Suluzo, le moine sous Ganzambe, Ngana Zalara Koleka Bango. Mais bango pe kozala te koleka ngai donc nazalaka Yesu na bango baliaka nanga bamelana nanga bayeba teke nazalaka Yesu munoko na ngai nde yanga moko nyoso na olobeza engagé kanga moko bana poto na moni bijumbo Élysée Mboma Loris et la Congolia bana château d'eau bana château rouge ba sepeli kande zalaka vraiment nayebi ke nazo des annoncer ce qui sima vraiment ko sala nga plaisir wana moi ba gratinage wana nde zalaka kaka et ni atamara na mo moke mère Flossi belle motema vraiment ya journaliste de Saint-Esprit na lela na kifa na kraka fort donc na pesombote balobi Alpha les sages les grands réalisateurs poto na poto El Paris na pesombote beauté, Dieu merci, beauté fait la image. Yabiso plande salaka donc des alaka bandeko nangai balobi Rite Katondi Géraldine Suika Riri doyo fozala kaka Cornélie Dupenge na pesio mbote na moli susu donc boza tellement belé boza pene belé mère mamie mère de Santa na pesio mbote na kati ya Paris wana tout le monde, vraiment toute la famille. Toujours net au Lobaka. Et là, on y est ici, la raté. Et là, on y est ici, la raté. Attends, répéter qui s'est rappelé. Ici, la disque côté Bima. Disque pe si les Bimi. Bon, là, on y est ici, la raté. Émission aussi, là. Ah, pardon. Émission Silité. Ah, et Sili. Émission Silité. Et Sili. Bon, émission aussi, la. Sili. Émission Silité. Et Sili, la nama. Émission Silité. Émission Sili.